Okay. In here, lazima nione base pen na right. Hizo sika na bomba ta. Non ça sale hangai. Moi ninyo kasa moi Facebook nikiona après koto yoyo. Okay. Oyo izalaka. Zana la sabani ngezalaka. Okay. Oyo izalaka boy. Iza boy. Okay. Oyo iza ports Mr. César Al. Oyo izalaki mo mini bar. Ya shot mais iza porto yo. Fumoli porto yo. Omona no como kote. Izaga marteau. Na nini boy. Mais boy ya bomona. Ndengeza. Boya. Eza sale ya minduki na ngai. Sala minduki na ngai anga oyo. Eska ba jouer na ngai nyonso ezalaka. Na minduki na ngai nyonso to ba collection na ngai nyonso to. Barretta. Okay. Oyo. Nazana ba pistolet ngat préféré. Alinga machimel. Alinga ngo parce que sur la tali moto. De ça c'est moko objectif. Okay. Parmi deux qui nous sont ngo koto yo pour wotala. Akofungula wotala ana. Eza kayanga nda kwa collection ngana ndako. Ceux qui koto nous sont za masasi. Okay, but masasi oyo. Oi fana usukola ona. Ocho awana. Nakofungula ngwa. Weza uzina ngai. Nadinga ngo mingi. La collection kaka mwa mindu kinabanga ndako awa. Oyo M16 na ngai. Okay. Eza bayonet. Choko eko chupa. Okay. Akola mindu kimsusu eza awa tozana okansa oyo eza awa. And nyonso to eza ba nini na ngai masasi nyonso eza awa. Oh, masasi AK. Ok. Ça là, c'est notre différence au masasi. Oh, ça c'est AK. Na oh, ça c'est nini. Différence en gros. Ouais, masasi. AK en gros. Après awa eza ba bébé na ngai kolota lang ba bébé na ngai ba bébé na ngai ok amande bon waza na masasa minene wa minene. Okay yango na masasa minene na sepela ba oyo. Après ya minene penza mindoki ya minene makasi yango yo koto yo. Après awa weza lance na ngai. Okay, lance oyo nde na bomaki ona la kisibilo mboloko wana na Congo na bomaki na o. Okay, bomaki na o.
Parce que l'on connaît la sabine de les acquis. Oh, les a. Wow, chabo masasi. Ok, ko monter, ko chaba, ko sala ba masasi. Sala na machine masasi. Yango yo ko to yo. Non la sabine lo mo comme ok. Ndenge nini yako démonter. Yako démonter aka. Ok, ya liboso au finier awa. Ok. Olongo de boye. Olongo de oyoyo. Ok, mais à liboso nan, ok. Those one on see, ok. Those one on see, ok. Let's go back. Ok, those one on see, first. Longo la on in magazine cause and talier. Make sure there's nothing inside. Okay, fini hour. Pull this out. Okay, to see one. Olongoli hour. Okay, to see one. Olongoli in action. Okay, to see one. Hour is an nin moko hour. Obendi likolo. Okay. Olongoli nini ezala mo anglais. Olongoli oyo. So na minito ethically vide. You can clean it. There's a cleaning supply hour. Oko clean ye. Ko sukolai. Après ko songi sae to bandi na oyo. Dega to longolaki. Okangi ozonsi ni osima. Okay, oyo. Kot siya na high, akot na high, tuzong si recall na ngo spring. And then yun na kangani. Ready to fire. Et après pour notre beta. Okay. Pango yo ke makambo isala makawa batu bayaka o to ekaruke soki bilo bayaka wana ok makambo minene zo sala mawa na kati yao kama minene zo sala mawa. Ok, c'est bon. Kanisi biso wana tolingi to banda kokende. Oh ndako ya basaya o biloko ezali awa biloko na bango ngo kote ba teni ebimi o ya ba rebelle o balingi basala coup d'état na chef de l'état yango oyo bakipema na nyonso bomoni wana yango wana nyonso bozomona ndako ya basaya yango oyo ndako ba rebelle kuna nani ndako nyonso ya ba rebelle kuna nani kuna biba kuna bateri te ngai kipeba je te connais pour bon joindre bateri lupango yango oyo lupango oyo ke makambo isala makawa batu bayaka o to ekaruke soki biloko bayaka wana ok makambo minene ezosala mawa na kati yao kama minene ezosala mawa. Ok, c'est bon. Kanisi biso wana tolingi to banda kokende. Nini wana? Chaka wana oyebi kyo chala mutu wana okena wana mutu wana. Kende na ngona mutu wana ba koboya te. Opération Vimilas pour nous camateni. Talangana.
Oui, alors c'est Olobi? Olobi? Loba la moni siko, loba la mona siko. Ah. Dabi. Ah. Nazo talon. OK. Ah. OK. Attaquer la résidence de Vital Kamerhe avant les palais de la nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention du FARDC au palais de la nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Abou Bakar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang Viatoshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. La tempête président Bemba na Kamerhe na madame premier ministre na wuti Angleterre na landai kaka mouvement ya sa biso keno soki tosala ye baobenga ye soki toleki Kamerhe tolizwi madame wana ye moto azoprononce akoma président ya république epe ekoma news aye tolindaka idéologie na ye ndenge azoloba na poto oyo ye akozwa pouvoir courant ke aza na baaméricain na nsima na ye ezoba nde baaméricain bazala ye idéologie ya drapeau aza ye ezali ke congo badésordre eleki tro soki tochange mboka tokomisa ngo na zaire désordre wana ekosila idéologie azali na meza bombo bainfiltre banini balati kombo ya congo sikoyo soki tokontinue na congo rien va changer. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. I can't also avoid mentioning who we have present here on our side. This is not only Georgia, but very international competition. We have honorable board members and shareholders of our company, the Microfinance Organization, Crystal, which we are going to meet soon. And we are very pleased to have this occasion. Again, I think that this event and this program is about dedication, about sharing, and about hope. And it's the real hope which you bring to us, and I hope we get to this wonderful event.
And I would like to ask Christian to take up. Thank you. First, I'd like to, in the name of my delegation, I'd like to say thank you for welcoming us here in Georgia. And what is that one? Let's have the toast and thank you for welcoming us and God bless Georgia. Thank you very much. Woo. And the Congo and the people. Great. You have thousands, and many years, tens of thousands, because he's going to be the next president of the Congo. And we need to remove the heart of darkness to the heart of love and the heart of light, the way the Christians design it. Now that means you have a big responsibility, Christian. You have to be a good man. You have to be a good man forever. And you have to be good to your people. And I know you will be. And we're very pleased to have you in London. And I know our colleagues here in Georgia are amazingly happy to have you here as well. And it's good to see you guys looking so happy too. I met the gentleman at the end of the table in London, I think. I hope I did. And I think it was rather elected as general. Am I right? Yes. So you may have been first on the planet. I'm not sure. one of us was the first on the planet. Yes. We'll see you later. Okay. Well, thank you very much for all inviting me as well. And obviously this is a very special occasion for many people, not least our American friend here, who's so intelligent, it's unbelievable. So I'm now going to bounce him into a toast. Alim Remtula is our American investor representative. He's amazing, young, very intelligent man. Harvard Business School. Yes, Harvard Business School graduate. And Alim has incredible history of being with Monseigneur Mbote, yo mutokoki ko décrypter biso cérémonie esalami lelo, yo moko pe osalaki intronisé. Alors cérémonie ezali nini po bazali koloba na italien et to comprenaki profondeur ya sens na motunda. Misa touti kosambela pe okati ya milulu ya misa tosalaki wana biloko bikusangisa eta ya Saint-Pierre et Paul oyo ekangemi na Vatican na eta ya mboka na biso Nouveau Zaïre pote bisanga tosala lokola Kristo akangisi biso na misa touti kosambela tolanda ye po ya koyebisa bosolo pe nzela pe bomoi oyo tosali kopesa na bana ya Nouveau Zaïre. Bongo milulu miwana touti kosala sikawa ezali kozwa bobenisi pe na bobenisi wana biso tango tosangani na Président Malanga eyamba na biso tomoni te yende alongo bani pote akoma Président ya République yango wana topesi lelo makokisi maimaso na eta ya Saint-Pierre et Paul na kati ya Vatican te pona biso azali de nini japo
Voilà. Yo ozali monseigneur Akuma, oyebani makasi na Vatican awa, notamment na milieu ya ba Congolais et na milieu ya papa oya liboso ozalaka papa Jean-Paul II ozalaka exorciste na ye. Zali ozali moto moko, ozali na mayele ya bomoto, mais ozali pe na mayele oyo spirituel. Okoki komona oyo liso ya moto nyonso ozali komona te. Eloko nini omoni na nzoto ya elenge mobali oyo esali que ozoye presque sous protection na yo et au présenter ye na ba milieu oyo ya makasi awa na bokutani biso na elenge oyo euti ezali mbuma ya sambo ngai nazali kokoba kosala tango na longwaki na Vatican akei na mboka boko ya kosala makambo etali développement po totonga ekolo na biso kokoso oyo ngai nazwi kuna esali te toye kozonga makambo masalemi te sikawa batuni ngai te Kongo makambo yango masuku be na nzela boto yo lokolo omona kozo omona ndenge nini ngai nalobi te mwinda moye mosaka te tokenda kuna komi awa tozongi awa mozali se kokopela bongo te na kosambela nde omeli mingi te nzambe akolukela biso moto akotindela biso moto oyo azali na makoki ya kokamba ekolo na biso na kokoso nyonso oyo azali na yango mpo te azala moto azali na bokasi ya kobunda azali na elimo ya komipesa mpo te toluka ya makambo maso bolamu bwa ekolo tango ye elenge azalaki kuna na mboka mosika na awa azwi bakokoso oyo elimo asali te baluka exorcise moto oyo akokosukisa kokoso oyo azalaki nango balukiluki bote baye kokoma epa na ngai balobi tala tozali na elenge moko ya mboka na yo kasi azalaka na mboka mosusu azali na kokoso boyo mpe balebisi biso te yo okokobikisa ye kosalisa ye lokola ngai mpe nandimaki bapesa numero ya telefone na ngai abengisa ngai tosololi na ye ntango nayoki ye nalobi lobi oyo makambo yo ozali na bango okomona te mazali susu te ye amoni bongo yango wana ye mpe lokola alandi makambo ngai nalobaki na ye nayebisi ete yaka okoma awa nayolisa nga tokotambola mpo te nakokotisa yo na kati ya makambo na bokasi bwa eklesia oyo esika nga nazali te nakomema yo kino nakitisa yo na mboka oyo ya biso eteni ya eklesia oyo ya biso lokola ezali kuna bango mpe bayoka yo bandima eloko oyo mpe makambo maso totamboli na ye tokomi kuna mpe tozali kokoba kotambola yango lokola tokutani awa na kati ya eleko ya pasika kristo oyo asekwi lokola tolobaki na italien bongo ngonga ekokaki te po tona koloba na lingala to na francais ezali komonisa te nzambe oyo ayaki mpo te abikisa biso ayaki na elimo ya mosembo mpe na molungi monene ntango bato balingi kolanda mateya ya maye te baboma ye mpe babomi ye akataki te balongi ye bongo yango wana ye alugoi asekwi batiaki basoda mpo bakengele ye